Tigre noir soki baza koswana te na Karine Mokonzi bandeko balingaki bakende na libala to ndenge nini. Tigre noir ntango alingaki Karine Mokonzi ntina mokolo lelo bakabwani azalaki vraiment prête mpona kobala to azalaki penza na ba ide ya kobala na kati ya mutu na ye. Tigre noir ndenge bakomaki kovanda ndako moko na Karine Mokonzi bangwa na chateau. Karine akomi kotosa ye ndenge mwasi atosaka mobali. Alors Tigre noir azalaki vraiment à l'aise, ayebi ke mwasi oyo na kozala na ye ti liwa yeyo eske eza penza bongo to ezalaki bongo ou bien ndenge nini bandeko. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa tozali kosolola kitoko ngai na bino. Bandeko foko yeba Tigre noir ndenge aza wana aza dondi te, aza pe centimetre te. Mais bien sûr bango misato wana bakoki kozala na mwa makambo esala neti ekokana. Mais bazali mutu na mutu na caractère na ye na makambo na ye. Kobanda na yaya centimetre simaleki ya mibale dondi pe mwana suka ya 23 ans oyo azokokisa 24 ans Tigre noir. Alors ndenge eza wana Tigre noir foko yeba soki alinganaki na Karine Mokonzi, oui azalaki penza na posa azala na Karine Mokonzi. Eza kaka te po ayebana koyebana, oui wana ayebaki ke soki naza na Karine Mokonzi na koyebana ekobota eloko moko ya kitoko ponanga. Mais soki azalaki na Karine Mokonzi asantiraki à l'aise kozala na Karine Mokonzi, à l'aise penza, asantiraki penza à l'aise kozala na Karine Mokonzi. Soki Tigre noir andimaki Karine Mokonzi aya kovanda na château, seke asantiraki susu à l'aise, asantiraki mokili ezwaye ndenge ezwaki ye mobali ya Karine Mokonzi, azalaki vraiment à l'aise. Mais Tigre noir ndenge na lobi aza dondi te, aza pe centimetre te. Na kanisa soko tali bolingo na bango Karine Mokonzi ye moko aza kolakisa ngo. Azalaki liboso kobenga ye Tigre, sima pa feli ndenge mama lingaka. Sima akomaki kobenga ye papa, tina mokola suka akomaki kobenga ye papa. Mikolo yo ndenge bakabwani akokozongisa feli to Tigre noir. Mais soki bolandi bien akomaki kobenga ye papa. Alors Tigre noir banda azalaki na Karine Mokonzi atiaki toujours discipline moko ke yende mutu azali leader ya couple wana. Karine Mokonzi atikelaki ye pe ayebaki ke zwano la main meza na moma moko na kobotolo la main na kokoma na kozwa main parce que c'est moi Karine Mokonzi. Ngai na centimetre te mutazalaki na main. Ngai na dondi te mutazalaki na main. Soki na tikeli ye na kozwa ngo kaka mbala moko. Et puis Tigre noir ayebi yango po ayebi aba vie amoureuse ya Karine Mokonzi na net. Bien sûr ayaki na sembla ke net ayebi te to Karine Mokonzi mutalingaki to sala neti. Tigre noir ayokaki yango me aza mutaba net te. Wana c'est normal, spectacle bapesaki biso. Mais na réalité Tigre noir azalaki toujours na position ya mobali.
Alors Tigre Noir nenga zakina Karine Mokonzi azwaki idée fwa bala na Karine Mokonzi. En tout cas abanda kokanisa possibilité wana, mais azako mona flou azalaki nanu juste été, mais azako mona possibilité soki na bali Karine Mokonzi to balani avantage nini eza na couple yanga na ye. Donc azako linga monango bien sûr azo kanisango pona libela te. Donc pona libela akanisa kibongo te. Po Tigre Noir na dondi na centimètre côté likambo etali kobala. En tout cas bandeko mwasi nyonso akobima na bango ata na mokola lelo foko yeba bango nanu baza na idée claire te na likambo etali libala. Ezala dondi, ezala centimètre, ezala tigre, ndenge na lobi bazana makambo mosusu ekokana, me mingi bakokana te. Oyo bazana ngo ekokana, bazana posa ya kosangisaka nzoto. Donc koyoka bilengi chaque semaine. Alors yango wana fwa pona candidat bakendeke pe na bakandidat nyonso te oyo akweli ye. Fwa zala na candidat moko po bakamaradi na ye bamona, bandeko ne bamona azala na mwa titre, to azala na mwa courbure, to azala na eloko yo ekotindake wi ozotambula na mwasi na kati ya basi. Bazande bongo. Yango zomona bango misatu babota, me basi wana babota na bango bazalaka na bango te. Na dondi auta kobota lisusu. Bozo comprendre ndenge baza. Alors Tigre Noir ndenge azalaki na Karine Mokonzi azala deja na ide kaka ya kobala te. Ndenge pe na lobi surtout lokola abotaka na ye. Lokola pe sa botaki na ye. Donc azalaki pe na ide nanu akobala te. Bien sûr azako boya te po abala na Karine, mais azako calculer selon ndenge azako mona. Alors sikoyo pe lokola ye mutu azalaki na main azwaki main, mais Karine Mokonzi de toutes les façons po a fonctionner susu a pesa bato oya ye ba chinois spectacle a pesa makambo ebelo aninga sala neti musique oya kota monde musique ayemba. Karine Mokonzi fwa sala makambo mususu e wuti idée direct pa na ye. Donc tango e wuti pa na ye et puis na kati ya ndako fo pe bakabula main bakabula maboko to bakabula pouvoir to Karine Mokonzi a mené moi moké. Donc a mené na pouvoir pendant 4 mois, a tikeli Tigre Noir a mené pendant 1 mois. Alors yango wana na kanisa ezako bimisa lelo baswani lobi babongisi. Ezalaki likambo teke bolingo mutezo cha mobulu, mais selonga eza likambo ya pouvoir. Parce que Karine Mokonzi aza la baronne, aza autorité morale, aza na bato bele fwa pesa. Aza na makambo bele fwa pesa. Eza neti actrice a Hollywood. Soka bali mobali ya normal boye. Mobali wana fwa yebake. Mwaso na bali aza na pouvoir. Donc le kola aza na pouvoir. Donc aza na makambo sus na ndaku. Ata na comprendre teme. Eza ata na zo comprendre nango te. Fwe zala kaka. Eza parti ya pouvoir ya mondo ya za. Donc ndenge zali. Soki discussion. Ezako bota. Na kati ya ndako. Soki Tigre asiliki. Ezali mingi. Pona Karine Mokonzi alingi asala likambo moko ou bien asala likambo abimisa. Même tango na expliquer yango te. To ye moko na moni ndenge ko expliquer yango te. Mais Tigre Noir azomona neti bazo respecter pouvoir na ete. Alors soki amoni bazo respecter pouvoir na ete, ye pa na ye azomona Karine Mokonzi azaka mwasi na ndaku pe Karine Mokonzi ye moko pe na ba video azako lobango. Ngai soki papa lobi boye nga kaka amen. Soka lobi zala boye na salib video. Soka ye na tiki. Donc Karine Mokonzi ye moko la section Tigre Noir a oza na pouvoir nyonso eza ya yo. Sikoyo yango Karine Mokonzi tango akomaki na difficulté ya ko gérer pouvoir yango ezako bota lelo baswani lobi babongisi. Mais Tigre Noir ndenga zawana likambo etali libala ezaka ka molili. Mais ce que ça molili bandeko bozo mituna pourquoi sikoyo Karine annonsaki ke bakobalana les 6 akopesi déjà mbongo libala to aketala famille. Donc Karine Mokonzi ayebaki ke awa na tikeli pouvoir sikoyo po penza pouvoir na contrôlango bien et bongi na kanto kanga makambo nyonso
soki eke na libala apesi mbongo toke na libala ata mariage ya 3 personnes ata mariage ya 25 personnes soto ya 1000 personnes en tout cas ekotia poids na entre biso mibale Tigre Noir akomitungisa susu te na likambo ya libala likambo pouvoir sikoyo tokoyeba ndenge ya kogerango ezalaki peteke Karine azako welela kobala pona ba papier non azalaki kowela kobala pona basala likambo wana Tigre Noir akota sikoyo na kati o babengi penza vie ya couple Karine penza na ye bakomi mutu moko alors siko pouvoir Karine Mokonzi alingaka bando kosala kozwaka pouvoir parce que akomi mwasi na ye officiel alors lokola akomi mwasi na officiel alinga kozwaka ba pouvoir mususu ate pesi Tigre kanda ye akoswa na te akosala kaka likambo yango titango ekopesa bien na famille Tigre ye moko akokitsa motema mais sikoyo yango wana omonaki Karine Mokonzi banosaki mingi libala mais libala wana ezali teke bazalaki bango mibale d'accord na Tigre Noir Tigre Noir akokaki kondima andimaki po Karine Mokonzi alobi ou bien makambo alobaki na ye etindi andima mais ye eloko babengi libala amonaka yango flou amonaki yango kaka na Karine te mazomona yango na mwasi nyonso oyo azoyela ye sikoyo na ba mama bana na ba oyo bayaki na anniversaire baza na bakurbiri baza kongenga mais Tigre Noir toujours eloko babengi libala azomona yango flou eloko azomona kaka bien osangisa nzoto chaque semaine wana nde eza bilengi nakanisa yango pe lisusu etiaki mobulu susu na kati ya ndaku tango bazowela pouvoir na Karine Mokonzi asalaki kaka ndenge nalobaki na bino oyo azolinga nga naloba maskambu ya ndaku na bango te me nga nazoloba kaka po eza réalité abetaki sizo te me alingaki bachasse alors kanisa Tigre Noir aza na posa bilengi chaque semaine sikoyo kangele susu makolo etango ezowela pouvoir en tout cas ekobota kaka eloko nini discussion lisusu po Tigre Noir azalaki na mwasi mosusu te kaka Karine na ndako Karine mpe azalaki na mobali mosusu te kaka Tigre alors eloko ezalaki wana ezalaki kaka pouvoir Karine Mokonzi aza na besoin bazala bien alanda ba procédure ya libala na makambo nyonso ndenge ezalaka ya vie ya couple mais Tigre Noir aza kolanda mingi procédure ya pouvoir na ye na ya bilengi en tout cas akokontinue pe toujours pour le moment kolanda procédure ya bilengi na procédure ya nini ya libala non kaka ya bilengi na pouvoir po Tigre Noir ndenge na lobi azana makambo différent na dondi na centimètre mais bazana makambo mususu nde ekokana oyo esengeli bayokaka bilengi chaque semaine surtout lokola bango misato babota na bango en tout cas bakowela kobala pona nini parce que basi baboti basi wana bazobokola bango bana bango baza na temps ya kosakana koyoka toujours bilengi ya mokili oyo baboyi abala mwasi azala na ndaku babanomela susu biloko bamelaka te bachisha kotambula makambo ndenge na ndenge bango pana bango liberté esalama mpona mibali basi nde oyo bango baza na droit ya liberté makasi te baza pe na droit ya pouvoir te bango musala na bango en bref mpona Tigre Noir azala mama ya bana okengelaka kaka bana ye akozala tigre kaka akotikala tigre loba miatemo amekoshanze kombo ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zawana chaîne ya kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.